Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Endolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Boloun Benjamin Robben ont quitté la prison d'Endolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les a menés dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. Bravo, bravo et félicitations à la distinguée première dame. Maman Zala Kande Bongo. Kakane Ngwana. Peuple congolais, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure nini okoya komona vidéo na biso oyo. Et le lot ozali le 7 avril 2025. Tolobi en tout cas bonsoir, bonjour. Toye koye bisabino eza esengo. Tango mama zo kipendako. Esala kabolingo pe esengo makasi. Nakanisi bino nyonso. Bomonaki motema. Il y a la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Kaka kotala na télévision. Ndenge nini batu bacholi bandako baby. Mutu aliboso kotinda ba aide. Kokende kosomba mangu ba matela biloko akolia ba couverture. Abwaka bango kuna na stade Tata Raphaël. Maman Denise. Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Félicitations maman. En tout cas, esengo pe fier de vous. Ezalakande bongo. Asuki na kotinde la bango biloko akoliate. Alobi papa telema tokende. Bomona ki couple présidentiel eye komona bande kona biso o bazana papa na Tata Raphaël. Mama la kisi bino nzela. Papa président Facha la kisi bino nzela. E bongo yo mutoza la ki nommé député national. Ministre excellence. Ozo zelaka gouvernement. Député ba élu ya awa na Kinshasa. Les hommes d'affaires. Les partenaires internationaux. Nzele Zanan Moulaïkouna. Tout le monde doit passer là-bas. Botala, Mawa. Botala, ma famille, Bungi, c'est tout. Olali, Ofkangimi, Sofungoli, Bokomi, Nyon, Secholi, Namai. Il y a trop de choses à faire na Kawa, na Bakawa, na Kotongela, Bango, Bandaku, Kobongisela, Kosomble, Bango, Subiloko. Vraiment, et Sengeli, Biso Nyon, Soba Congolais, surtout Biso Bakinois. Tous se mobiliser pour na kosunga bande kona biso. Omo na problème wana ya bangote. Ezali problème biso ba Congolais. Biso nyonso. To landanzela oyo mama lekaki. To landanzela président Facha lekaki. Mutura mutupe abanda kokende kotika yaye contribution kuna. Et puis obanda déjà ko réfléchir en quoi est-ce que tu peux être utile na batwara bazakuna. Je pense qu'à l'air teo to bengei et loko to lobby eza mutu ya makasi. Toyebi, batu bakufaki, quarantaine de personnes, toko lembate, koyebi sabi nos condoléances. En tout cas, nos condoléances. Mais kasi ba o bazana nous vivants, na ba o bazana hôpital, to s'occuper na bango. Bande konangai, o eza situation na biso nyonso. Ozali na $10, ozana $1000, ozana $100, leka kuna. Bo kende ko sunga. Bande kona biso baleli, ezali loboko, neza la problème. Nzoto mobimba, il faut satire, pasi wana. Je suis en train d'interpeller tout Congolais. Ozana matela mi bale kende ko pesa moko kuna. Ozana bilamba mi bale kende ko pesa moko kuna. Et mon que nous tous nous avons soutenu et compati na pasi bande ko biso bazana ngo. Ça suffit pas. Ya ko filmer ma vidéo, ya ko cliquer j'aime,
ya ko commenter mais ko koma pe na tata Raphaël wana exact mutu ya makasi mai pe bandiko kita to sala tu bazonga na bandako na bango bana bazonga na ba classe ba o bazeko kenda ba université bazonga vie zonga normal yo na ngai to sengeli to zala kuna to sunga bandiko na biso congolais tango yango yo nos frères ont besoin de nous bazana a besoin ba soutien na biso ba pasteur ya ba église tango yako réclamer offrande yango yo po bokende kotika kuna tango yango yo offrande à construction oui c'est très bien mais tala batu bazali na pasi tango yango yo tongi tongo na biso nyonso to se mobiliser to kende kosunga kuna ezala mutu ya makasi pe kitoko makasi donc tolobi merci déjà na bao nyonso bakoyoka mbela oyo to tikana politique pembeni to tikana nyonso pembeni to tala direction ko sauver bandeko na biso bazali loger na ba site nyonso ne batiaki angwana mutu na mutu à se sentir utile en apportant un plus nandeko oyo azana na pasi nzambe na lola akopambola bino et kozala pe malambo au sali quelque chose de bien et tu te sens utile au sungi ndeko no congolais. Je pense que biso nyonso toyoki ba commerçant ba mama ya zando ba entreprise privée et publique ba fonctionnaire à l'état ba sénateur ba député ba tout nyonso nous sommes tous interpellés pour que nous soutenir ba oyo bazali kolela c'est nos frères congolais tozala mususu te kaka